mama do mama do mama do yo mwana shadow longo ya bale awa yo moni a Teresa biso toteka bamapa kende obeta kuna na terrain mama ngaso na koli na zaloka Messi la pulga na juta Congo mondial na beta penalty ekota donc na beta ngo RD yo okoma jouer yango na bale nini yo zobetela wana na makolo nini wana makolo ono ezata makolo ba joueur te makolo ekonda na bale nini bale ya ba chasse ozobetela wana na mboko ka oyo koma Messi mukoni yo koma lokwa Messi alonga wana ke betela bale kuna mamado 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 mwana mado mwana mado sopi mikata bato pe boye penza to suka penza wapi penza mikata penza bato sopi penza boye mwana mado nzambe mwana ngo ya ndoki boya wuti wapi ngo ekosopela nga mikate boye vraiment mwana awuti wapi yango bamama neka bato batinde mpo ya kosopela nga mikate boye boye eza nini yango depuis na ye koteka awa balingi kukosanti nga te ti batindi mwana bango ya kobeta bale awa mpo ya kosopela nga mikate na ngai mpo na nini na bokosala boye bofuta mikate na ngai yo mwana oshado olingi kolukela nga makambu nalobi kende kobeta bale kuna aske liboso oyo totengela vraimen eza terrain mwana oyo poni kolukela nga makambu nga mama na yo na oluka mbongo apasi awa ere oyo mabakuta ezotambola te makambu nini ozolukela nga na moyo oyo vraimen mwana oza mwana moko mabe mama nasali na kote limbisanga mama nasali na kote limbisanga nzambe kindoki ya boye pena mwana penza mwana ndoki makasi boye soki awuti wapi yango vraiment loba mama no pati batindoka boye oya kosopela nga mikate na ngai kindoka makasi boye mpona nini do bozomeka nga bozokoka te na mapa na bino lokola ezotekama te bomoni mikate na ngai ezotekama makasi nde bolingi kaka tokoka na ngai na bino kindoka makasi bokofuta mikate oyo ya ngai lelo bokofuta yango yebisa bamama no wana nde bafani bakofuta mikate na ngai yango nini mama okomo depase bamo boye yo moni nga te nati kogangela mwana kaka siko okomo depase ndoki lokola ndenge nini okomo finga mwana ndoki biso nde totindi mwana ya sopa mikate no mama wana nde okomo lekisa pe boye te olakisaka nini yango bongo yo ye awa topekisi mwana na misu na yo moko monaki nga natindi mwana boye te koloba bongo te mwana ndoki te asala yango na nko asala na nko te ndenge nini awa eza terrain bale te awa eza terrain bale te asala yango na nko bino bamama nde bozotinda ye mpo mwana asala nini aya kobeta bale awa mpo mikate na nge esopana mpo bino bozoteka bien te nga nde nazoteka bien bino bozoteka bien te botekaka malamu te na bamwamba na botekelaka mapa nayebi te soki bosala yango ndenge nini soki mpo botiaka yango eloko nini soki mpo botiaka masangwe nayebi mpe te mikate na nazosala bien yango nde sikoyo bozotindaka mwana na bino mpo asala nini aya kobebisela ngai mikate na ngai bokofuta yango lokola na bino bamama bandoki nde bato botindi ye yango mpe olakisaka na nini yango olakisaka na nini olakisaka mpenza na nini yango mpenza nanu mikate yango ya nini yango nano okumisa mpe mikate mpenza okenda kolokota batufi kuna na hôpital kuna oyo tia wana kuna mpona babenda baklio kasi toyebaka yo te toyebaka yo misala na osalaka mikate wana pene batufi ya bana na hôpital kuna okenda kolokota toyebi yo mama do pesanga na olipa nasalela sheri na nga petit déjeuner oke mosala nalengela libala na ngai yaya libala oyo evantele biso mama nake koservir mobali nanga mobali oyo kayaka tovanda to oyo mikotisaka kotiki baparano oyo komikotisaka ya kisheri oyo evante mama nalengela libala yango ya modele oyo libala fo mobali ya kopredote yo apredote yo te kaka kisheri oyo komikotisa yango ozo koevante mama nalengela libala na modele oyo te mama do wana aza rêve na nga aza mobali na nga bomwana en plus aza responsable nalinga ye makasi mobali oyo ozobenga responsable mais lobi bokovanda na ndako okomona mpe akokóma ne irresponsable mais na kati ya libala bacaprice ebelebele te fozala mwasi ya respect foyeba mpe korespecte mobali epuis ndenge eza boye bacaprice ebelebele te na mobali balingaka ndenge wana te il faut yeba pe kolamukaka tongo 4 heures otie mai ya moto na yo otieli mobali asokoli mpo otie na mai ya ti nalamuka ntongo makasi bongo mpo ani
mama donga kokana makambo olamuka ntongo bongo te. Na libala il faut koyeba kolamuka ntongo. Olamuki na ntongo obongisi ndaku obongisi mbetu oyo mobali alalelaki obongisi badra osali tututu propre. Mibali mpe batalaka mwasi nini akotia ye na ndako. Soki azotala ya na ebandeli propriété eza te azomona oka mvandi mama akobwaka yo. Po mibali nde bazana batalaka mwasi nini akotia ye na ndako avanda na ye mpo na avenir. Propre et puis bongisa lamba kitoko bongisa bilamba mobali osali nyonso. Osali oyo mwasi asalaka respect ba caprice ebele te respect surtout eleka na mobali respect eza te kovandeli ba telefone ba android banda bande kofina telefone manzaka milai mobali akotika bilamba wana konika te ozwi manzaka te milai ovandi yo lobi ke yo mwasi ya libala bongo bakobwaka yo mama bakobwaka yo. Ya Rose oza mwasi kitoko ya Rose oza kitoko makasi na sepeli mpenza na yo mpenza mwasi kitoko ya libala nde ezalaka libala mwasi alamuka 4 biso tote yo wana tokosa te mwasi fo olamuka 4 oservir ya papa kowela manzaka wana te manzaka na irati libala kana mingi te babalo yo bakobalo na manzaka mobala kolia manzaka na olamuki 4 obongiseli papa osilisi okenda makamba chambre 6 na chambre olongwe na chambre obongiseli papa odejeuner nyonso makambo nyonso osili mama obongo bongisi mobala bando otala mobala ngo mingi kitoko veste yango olati yango ndeni tana boso na cravate na kitoko makasi boye papa Merci Mamadou naokanisa malamu naokanisa kaka mama kanisa avokota libala biso bamama no touta na mabala mpe tomona mpe makambo libala eza feti te eza ntango nyonso feti te pasi ezali ta ya kosepela eza mokeme ta ya pasi ezalaka molai yo oza jeune fille fo yebake natangaki classe na nga naza na mosala nga nasango mpe natekaka po omemaka mwa quelque chose bosangisa na mobali atie ndambo yo mpo otie ndambo po lobi mobali akozanga mpo yo koki kosunga ye ata na mwa batransport mwa kolia soki oyeka na fe na libala eza feti te bafacebook to obwaki robe mpo omonike yo bapredotaki yo expose bafoto eza bongo te pasi eza makasi na libala mama na ngai eza motema makasi bajeune fille ya lelo bamonaka prestige abali esengo ya libala ezala na motema monene débrouiller luka eloko nini osalaka mpo bando contribuer na libala bongo nde okovanda na libala mpo okoumi. Rosa omoni toyebisi yo bongo tozoteya eza lokwa conseil bafie ebele bazotula mpona nini bayebi makambo ya chambre te bayebi makambo ya kobongisa mobali te bayebi kaka kotia maboko likolo manzaka bateli bango na basili milai lokwa bandoki lokwa bamami wata ozomona libala balengelaka nde oza na mobali no boye ya fo yoka conseil oyo ekende pamba te fungola matoi fungola misu sino te mobali noko keninga mwasi msusu mwasi wana kosali makambo kitoko aninga mongala misu gba ya kosuka mama mado mama mado Mamado, bandeko nanga bandeko courant ekei kaka ero vraiment ero nga nazolamba biloko nange elingi ebela natikala ata na eloko moko te ni ata ekanga na bisumba ata makala bandeko bana nga bakolia retard o mboka ndenge nini oyo sinelo moko mosusu vraiment toyebi te il faut tokita kuna ata quartier mo tokenda kodéclare nao na sinel mpo vraiment mo tolembi courant kokende kozonga tolembi boye te o mboka ndenge nini boye. Shadow mwana ngai nayebi kozala nzala oza ya kolemba yilanga na otorche na tala na biloko na bandaki kolamba ya courant eke na molili mwa ete yaka na tala nano biloko oyo mama torche epela nango bien te bapile esili moto olingana mpo osomba bapile asika te pe place nga avandi ya molili makasi nayeba na ata libanda courant yango mpe kokende na kokende mwana nga Shadow courant kokende na kokende vraiment boye tolembi bafartire koya tozofuta fartire cher mais courant yango vraiment tozoutilize yango te tant oyo tolinga toutilize courant tozokosalela yango te mais bafartire ezoya en tout cas boye vraiment nalembi vraiment oyo mboka ndeni wana nde nanga ozobenga nga kuna na bamolili na ngai oyo nazoka na bakanda na ngai yawa mama doye sunganga na 2 pile na pelisa torche ndako molili moye nakota na ndako na bana eza te ngana peso bapile yango nazwi wapi ase ngai awa yo moni ya boutique ya bapile eza mpe izine
nga moko naza mulili na bana awa tala nde tovandi awa mulili kutu shado kutu nazomona ete tozomona na kutu te na bilungi po mulili eleki makasi nyonso yo asenga nga pile ata yo moko mama o problème te yo moko ozomona ata lumière moko te na ndako ya ngai mulili makasi pile yango nazwi wapi ngai izini to ndenge nini mama ata yo moko oyo eza komeka nga to ndenge nini te boye nga nasepeli te mama nga nayoka nzala tolia te biloko yango depe ekumela na moto depuis 16 ans nzu yango ezalaki na moto ti sikoyo eyebela nango te nga nalia te tika makele yo shado kanga munoko biloko nini ozozela yo omoni te nde courant ekeya biloko kutu yango wana evandi naza ta na 1 te mpona soma makala yo lia tala mwana oyo basundola oyo nyama tata no aza wapi atinda combien awa zoba mwana nakoza ata nzunga biloko wana nasopela ngo na nzoto na kando nazoyoka keba na yo mama mado mama mado mama mado mama mado mama mado mama mado mama do Samuel masa volition kitoko makasi nakota ata na kade na vanda alibanda bien te mo yebeta nga shalo kokota te makono eza mbindo mama pekisa nga kota na ndako nkolanga kota ya kutobebisa etapi na biso yo po asali te pangusa miyono makele makasi omo ateka obebisa bilanga mama do mado naomona neno shado te banda tongo mpenza ti ero mpenza 15 euro naomona ye te me omona ngo ake na wapi yango mwana oshado ake wapi o ake ndako to ake wapi mwa te ebele boye naomona mwana o te adisparate ka boyanga aya kaka wana atona oteka awa alibweka ana minute kozonga ndako to ndenge nini naocomprendre te mama mado bebe omoni shado mwana nga oyo toteka ne awa omoni ye Shado wi namoni ye kuna namoni na baninga nde papa Apolo bata TV akomi kuna lupango wana papa Apolo ndenge nini nga kuti lupango wana yeba ata sola lupango wana te ata makolo nage ekotaka kuna te ye akomi kuna ndenge nini shado ebani ndenge nini na makambo vraiment éducation nini oyo nga napesaka éducation boye te bana nga bavandaka na ndako depuis kana makambo oyo mamado 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 ai mama pasi mama ai mama litoi na ngai litoi mama litoi pasi mama limbisa yo shado nga nayebisaka oki esomelanga nguba mpona sala mwamba kotekela mapa odisparete ka boye nzoko nde okomaki ana lopango ya pa Apolo depuis quand esengo monanga makolo nange ekota na kati ya lopango depuis quand ekomi ofala ntina porte ya bato ovandi mpo ozotala te bobendi rideau yo oza na audace mwana oyo likambo nini éducation nini oyo yo éducation nini oyo okoyoka pasi litoyo ekokata na yo lelo mama mato tika mwana tala TV mwana oyo alingaka bafilme mingi tika ya tala TV aza na moninga na ye se mwana aza na ndako wana bazotala TV pa Paul soki pa Apolo babengaka yo kondima mwana na yo atika porte ya ndako ya yo ake kofanda na porte ya bato na éducation oyo opesa mwana yo kondima ngai na yango kondane mwana nga mpona éduke mwana nga yo oyebisa ngai natika mwana ezalaka me classe yango ese ezongisi baninga babandaki deja oyo akota kuna na ndako ata bakaye na ye atala na baresume na ye ane passe ne atravaillaki ye aye kovandela TV awa nga na yo abenda mwana ngai oyo oloba na ngaki batika mwana ndenge biso toyaka koteka mapa na kwe akomi ya ndenge nini mama kuna ndako eza nango te ndamona nga kuna nga moko naena aya navanda na mninga na nga mpo nayokola français kuna na balabala kutu navandaka nga mona saka na nga moko yo lobi ke awa yo na wenze awa ovandaka yo moko me biso awa toyaka koteka ti soki koteka ti nde natika kovanda na ndako nayaka no awa na wenze mpo toteka nga na yo biso nga na keso ya mapa mwa ndambo natikaki na boulangerie yo ovandi awa totekela mwa baclient oyo obi okosebelanga ata mwamba wabi no mbongo ya mwamba ngo atindaki yo wa mbongo ya mwamba wabi mbongo ya mwamba yo lobaki yo nga lavandaka nga moko awa toyaka koteka esike biso awa toyaka kovanda o ndako toyaka nde koluka mbongo awa mbongo ezotangisa ezofutela minerva yango oyo awa tozosala mamamado 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 mamado mamado mamado
nzambe na ngai papa yokanga mawa lelo banana yaki na mapa koteka eza te bakliya badefi mpenza oyo basombelanga banana abimisaki mapa na ngai ata moko elongwe te namoni ata motu te kaka baye kodefa nasimbi ata yeka na maboko te komadi na osala ndenge nini ebonga na kolesa bana ndenge nini nzambe na ngai vraimen yokelanga mawa mamado osuni mama tina lipa leo tomelaka tina na lipa mama nga bozolata fufu na mbisi nga nakoka na te boye mwana ngai papa yo moni lelo koteka eza te tomela ta ti oyo mpo na lelo lobi nzambe akosunga tokolamba fufu ata mokolo moko so olie fufu te eza problème mwana nga mapa eza te yo oyebi mbongo eza pasi na okei kozwa su mbongo wapi soki na mapa te nakezwa su mbongo wapi yo oyebeli nga nazwaka toliaka kaka na mapa ozala tata wakotinda mbongo apo yo lia fufu okomela kaka ti oyo eza mpe kaka biloko mama yo moyebi benga mesana ya fufu safunga na koka na ngati ndenge beso alali na ata bandoto na bena kwa fuma nzala na mona bandoto bayelanga Shado lelo tokolia ka oyo tomela kaka ti eza mpe kaka biloko eske mbala liboso biso tomela ti ya pokwa yo yebi soki mapeti kali tosaka ndeni tomela yango kati ya pokwa tomela ti mpona lelo lobi fufu ekosombama mwana nga lobi nzambe akosunga tokozwa kafu mama nga boye nakokanga te na kimi na nga panoko pita na kina ngolia kuna bien te muna ekauki Shado vanda omela ti na ngai awa noko pita mpe lipa na ye na bombeli ye mpe yaka koliaka yo yebi te no pita kuna azangala na nzungu akolambela yalambaka kuna na mbo ayaka kolia ye mpe komela ntina biso ensemble lia kaka oyo emonani mama nga sana kona kwa mtambongo na ndoki ya selo te bandolamba bafufa minene bangombe bantaba basoso lipenda sasa minene nyonso ezala ya ngai mama nawaka bien te nawaka ndoto pasi nawaka malili bangungi baswisi ngai bameli makia na nga lokola ji nawaka pasi mama mwana me oyo namoni fièvre te Shado nayebisaka oyo lala na musike mwana nga oliki koyoka te tala siko nde bangungi na elanga o bangungi ebele baswi yo bapesi yo malaria oyo kaka te ata na koti so na moustiquaire yo wana obwakami na se mwana siko o fièvre oyo fo tokende ka hôpital zela na zulo na nani ibikap nanu awa po ekiti so ata fièvre zwa mai mwana mela kiso kito fièvre fa eleki makasi te mama kito za bolo fo ngame angango te ngamela te mela kiso soko boyi komela kiso yeba kaka nga nazomema papa Andre na tongo awa atu botonga ka sikoyo soko omeli te fongola munoko amela soko omeli te osokende pa papa Andre batu boma tonga awa te mama tonga te nakenanga te papa Andre na tuba batu badipiro nekanga lokolo mama pardon petaka kizona me anga nakena batu banga tonga te esanga pasi nga nakena kuna te nakenanga te mela kiso bien melango bien befungola munoko mela kiso soko melango te awa nga nazomema pa papa Andre atu botonga ka sikoyo po modele ya fièvre oza nango eleki makasi mela kiso wana mbangu melango siko mela bino nyonso na andoli ekoma bolo loso bolo mai bololo ndenge bwesiko na andoli esu bien te bopesaka yango na mela so na meli yango po amekwela nde bino bayokanga bino mama te batonga na bango batonga minene boye oto batonga ba mike te eza mikolo to batubi ngai ekotanga na tata banga boyanga Shado kanga munoko batu botonga yoka bien oza maladi oza na bafièvre makasi ndenge oza wana kanga munoko ozwa tonga kanga munoko mama ngai sina biki nanga tande na abina liketa makasi mwana oyo aza comédien bon
yaka osatonga. Papa docteur, soko tubinga tonga. Eswate, ngana banga na ngai. Tika na makambo wana bakaprice ozosalaka wana ya kobangaka tonga toke kuna na kati toke tika na makambo ozosala bakaprice ya buzoba wana Osku boswa ngai bangi batoboya nzoto awa. Ai! Esili. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado, Mama Mado, eh. Mama Mado. Ah, Mama Mado. Kwana nani wana na porte yo? Shado kile na ofungola porte ta so mopani yango aya. Mama eza matanya. Koko. Bonjour. Hey, Mado, ata kutu bakimaka penza batu penza. Omona na te boye ndenge nini yango penza. Na omono te na bakwe bokimi biso boye po ani likambo toni. Yango na bile na komi na koma na ndako na tala nanu. Soki eza nini yango oyo ozoya na pointe. Yebisanga na. Kwa mikolo toza na ndako Shado moete, Shado mavio bela ba fièvre moeta tungisinga makasi. Mwa mbongo ndambo kutu nazalaki nango. Mpona banda kotekela komandi wana oyo yebi kaka nde mapango mikolo nyonso bande kotambola te mwa mbongo mokie nazalaki nango na maboko yango nangeli osalisa moni ba examen nasombeli mpe bakisi nde omoni kutu touti koya kaka na hôpital touti koya baordonnance yango nazwaki mpe kaka résultat kaka kala te nasombi kisi nde koya na biso kozonga nde omoni biso tovandi awa yango Shado yango asali susu nini yango susu kobelabela boye po anini Shado kobelabela boye eza nini yango yaya na ngai mwana na ngai kobelabela Shado yango asali susu nini yango mama Mado maladi yango eza nani maladi nini moninga na nga matanya boye sikoyo oyo bimeli wapi olati propre boye oti wapi obongi mwa mikolo ebele tomonani te namoni vraimen ngeli vraiment oti wapi vraimen boye yebisanga na mama Mado nauti église outi ozalaki yango omoni nazongi mpe kutu retard boye paster John kutu atuni yo ndenge nini Mado azomonana te wana nani yango azotoke porte boye Bonjour Mamado, papa tili ngai alobi okabela biso mungwa. Nani oyo mwana oyo outi wapi namoni elongi no nde yo okoti sika te awa namoni oza moto asika awa outi wapi yo Biso bato tokoti na ndako wana eza na nsima ya moke. yo komono ezalaka nani yo bokoti sika awa komono nani Kombo na Patrick. wana bofandaka na ye aza papa na yo me namoni elongi no ekokana te abotaka yo moko bozalaka bino mibale me moi koa bokokana te aza nokono to papa na yo vraimen Mado tika mpe mwana bato mpe Mado pardon okontrole mwana bato tina suka tina mama papa na bango boye nde nini tika mwana bato akende Mado yo moto okosenga eloko bandi kokontrole kotoye batina suka tika ke ye akende na yo pardon kola na mama ote namonaka yo na papa na yo mama ya bino akenda wapi mama ya bino atika bino seke papa no aza moins sérieux aza mobala malamu te koma ye akote mwana moke boye azala ye moko abokolaka yo sikoyo aboye akendaka mosala yo bato tikalaka na nani se papa no aza moins sérieux mpo namona ya misu ne mpe pai akotika asika na lopango me misu pai apenza moins sérieux papa o Mama nga na bina makambo wana to tuna nga. yo yeba te ndenge nini yo oza na kati ya famille wana tata na oti oyeba te ndenge nini lelo sikoyo aboye bozolamba nini ye moto otikala kolamba na ndako oyo ozolamba nini loso to matembele to madesu na elambeli mpe ya nini yo mwana mokebu oyeba ta nde balambaka te ye tatango aliaka biloko atina te Tulambi na biso ka fufu. atano yo ozoyoka oyoki mwana oyo azoloba ke balambi ka fufu apama sikoyo mungwa ye osenga mpo balamba nini mungwa wana nde yango afa tu bafufu alia na mungwa wana ya pamba seki aza na quelque chose azolamba kuna mwana azokosa ana eloko azolamba nde azoya kosenga mungwa mwana aza hipokrite mwana mabe yo kotika sikoyo na lopango lokuta obandi oza mwana mabe Mama bosi na ekole bopesi nga ata mbongo olia na keke te boye sikoyo nakendeni boloba ekole nde richesse boloba ekole nde avenir nga kuna namonana na richesse te mama mwana nga Shado oyebi ndenge eza na vie kokanisa te ke babale oyo obetaka wana nde ekokomisa mutu eza nde klase nde soki otangi nde okokoma mutu lobi
Mama soki ekole epesaka registre mpo animisa etambaka amaka na kete nde moko na nya kala ya 2022 ti sikoyo longa baposo na mwana sele mwa ya sikalata te. Shadow yo mpenza oza mwana mabe Shadow mpenza yo oza mpe mwana mabe mpenza bozofinga mpenza mese na bino mpenza baketi mpenza liama mpenza bongo esila bongo eske ezalaka mpenza yo ozokende kozwa mayele kuna mpo okende kofinga ye mpenza bafingaka mpenza mese Shadow oza mpenza oza mwana mabe mama do fo gangela mpenza Shadow oyo mpo bongo toyoki opesa kuna eza ya pamba te topesa mbongo kuna toyoboka kuna na fulu te ya komi kofinga basapato balia bampuku balia esila ngala. Shadow kanga munoko nazoyebisa yo kasi richesse eza nini bozwi eza nini bamese oyo wana yo ozofingaka wana yo ozomona bango lelo baza kokuwa babola bapauvre kasi baza bato bawapesa mayele yoyebi bamikonzi ya mboka kombe bango batangisi na mboka oyo lelo bakoma bato ya mbongo bamese batikalaka bapauvre mpo mboka na biso nde bayeba nde kosoigne banani bamese te soki bazalaki mboka moko ma organise bamese oyo baza bato minene batangisi baministre badepute ya mboka oyo yo ozofinga lelo mpo moni mese tambo awa aza lokola alembi mokili o sapato elembi mokili aza mutu munene saka nde mboka na biso nde ezosala mpo bango bazala bongo. Mama ngana mango elo mota malonga epa mesi wana sunga mpe na binalanda evi nanga mpe ekoma lokola lokwa ye nakoma natana elo mota malonga ifo epalata bien ifo mpe na ma aspect boesimba te. Shadow yo likambo eza awa yo kodiskite kutu te mpa na ngai na likambo ya classe yo kende nde classe yo koma nde mayele lobi mpe pozwa diplome okoma kwa banoko na yo me banoko pitene awa mo te batanga bango nyonso baza bagradue balicencie bazali ngai na libota na biso bato oyo baza balettre baza te atanga nazobunda koteka mapa mpo yo tanga okoma mpe mutu lokola banoko na yo lobi bakolongola ngai awa na commerce ya mapa oyo nako mpe koteka ata na boutique ata na magasin yo olingi nga mama nalonga na pasi te otelemelaka nga ere likambo ya classe otelemelaka nga otielaka nga tembe nini otiela ngai mama nalingi okende na nzela ya malamu mbala suka nayoka yo olobaka ngai mese vi ya mese eza vi na yo te yo tanga classe lobi nzambe ayebi makambo nini ya kobongisela yo oyoki mama mado nake Nairobi onaselisa tuni nake Nairobi nakozonga na tuni nake Nairobi babaselisa tuni mambila be vraiment artiste ya makasi mama oyo ayemba nde bo kitoko nde nasepela nango mpena mwaye te mado tika mpe na biyembayemba boye na pardon yo monango nini eza concert bandu banda koyembayemba banzemba kalakala wana ozoyembayemba boye awa eza yango concert te pardon tika so tofana na biso matanya yango nini yango boye koyemba eza mabe mpo ndi mangala mabe boye mutaka osepela te toa na prison awa mado loba pardon so mpo nsima bakisi mpo bakiliama nyonso bayaka kaka epa na yo pardon loba mpenza mpo na mesa na bakomaka te loba na yebisanga na verité na mponga mpe nayeba na lelo nafana na motu oyo nafa nini awa nayebaka te so ozaka ndenge nini parce que ntango ozalaki awa te ngai na banda koteka Shadow ntaka azalaki na hôpital ngai na banda koteka mpo banda kolandemaka mashado kuna so ngai awa naoteka lisusu te banda kaka oye Shadow deja abiki deja ngai naoteka lisusu te baklia nyonso bakomi epa na yo fo olobelaka na verité soki osimba kisi lakisa ngai mpe ndeko na yo mpo ngai nayebaka soki yo osimba kisi ngai mpe nakende kota mama na baklia mpe bayaka epa na ngai matanya place oyo si yo yaka nde kokuta ngai awa yo oyebi teke yo oyaka nde koya kutu ngai na motema na ngai malamu tokoma kokabola baklia ngai na yo kisi nini kasi oyo ngai naza nango totekaka ngai na yo yo oyebi totekaka tokabolaka ndambu mo mosusu basombeli oyo ndambu basombeli ngai sikisi yango nake kozwa yango na hôpital nde kosoigne mwana to ndenge nini totekaka ngai na ndenge moko awa kisi yango nazwi wapi ndeko na ngai po baide nini na mabebu oyo olingi kozwela nga vraimen na ta oyo mama likambo nini ndeko na nga toweli nini baklia to ndenge nini Tania yo yanga nde kokuta ngai oyebi te eza chez Mado si yo obikaka nde na nsima ya lupembo ya ngai parceke yo okutanga na mesa na ngai na mwa lupemba na ngai mwa tozokabola mwa baklia okosepela te na mwa grâce oyo ozwa mpo tobikaka tolesaka ta bana totekaka biso nyonso ndenge moko oyebi te oyo eza chez Mado
il faut yo oza na nsima na ngai yo ozalaka na nsima na ngai ozoyoka koza jamais liboso na ngai. Madu ekomi so ya koswana eza ya koswana te na te soka nalobi no kaka te Madu nayebi eza nango place na yo awa nayebi na yo eza place no bongo ozobandi koloba susu boye tozalaka be totikalaka bien Madu ozomona te omoni nalobi mabe te na rapele yo kaka moninga na ngai parce que koyemba eza mabe te nasepeli nayemba mama natiaka susi na motema nabela estoma yango nazose defule nayemba ata koyemba koyemba eza mabe te ozoyoka nayembi kaka tozalaka bien omoni tokoki obebana te ngai na yo deja awa tosala deja kombo tobebana te ndeko na ngai moni baklia tokabolaka deja tozalaka nde tozalaka bien atuka tika vraimen mpona moko madede ya kodepase bamo yango nayebisi yo na explike yo nde eza teke nalobi so na ndenge nini ya mabe na explike yo nde ocomprendre bongo mpo tie na motema no deja komi deya ya kobeba obandi oyindisa motema mpo omoni kaka mwa baklia baye na mesa na nga mama ta nyonso oyo ngai nazalaki na shado na hôpital so bande koteka menga mpe na ye nyonso mwa ndambo ya mbongo te nga mpe na mata yobi te fo nyonso yango wana ekitaki mbongo nyonso esilaki na hôpital ndeko nyonso ata mwa moke nyonso osali deya makambo ebele na ntango natikaki oyo deya na mesa oyo mpe okotika mpe te nga ndeko na nyonso ata mwa ndambo yaya tobebana te matanya toza deja famille mama mado mama mado mama mama mado nake Nairobi onaselisa Johnny nake Nairobi nakozonga na Johnny nake Nairobi babaselisa Johnny mambila be vraimen artiste makasi mama oyo ayembandi bo kitoko nde nasepela nango mpena mwa ete Madu tika mpe na biyembayemba boye na pardon yo mona ngo nini eza concert bandu banda koyembayemba bandi makalakala wana ozoyembayemba boye awa eza nango concert te pardon tika so tofana na biso matanya yango nini yango boye koyemba eza mabe mpo ndima ngala mabe boye mutaka osepela te toza na prison awa Madu loba pardon so posima bakisi mpo bakiliama nyonso baya kaka epa na yo pardon loba mpenza mpo na mesa na bakomaka te loba na yebisanga na verité na mpo nga mpe nayeba na lelo nafana na motu oyo nafa nini awa nayebaka te so ozalaka ndenge nini parce que ntango ozalaki awa te ngai na banda koteka shado taka azalaki na hôpital ngai na banda koteka mpo banda kolandemaka mashado kuna parceke ngai awa naoteka lisusu te banda kaka oye shado deja abiki deja ngai naoteka lisusu te baklia nyonso bakomi epa na yo fo olobelanga na verité soki osimba kisi lakisa ngai mpe ndeko na yo mpo ngai nayebaka soki yo osimba kisi ngai mpe nakende kota mama na baklia mpe bayaka epa na ngai matanya place oyo si yo yaka nde kokuta ngai ati yo oyebi teke yo oyaka nde koya kutu ngai na motema na ngai malamu tokoma kokabola baklia ngai na yo kisi nini kasi oyo ngai naza nango totekaka ngai na yo yo oyebi totekaka tokabolaka ndambu mo mosusu basombeli yo ndambo basombeli ngai sikisi yango nake kozwa yango na hôpital nde koswanye mwana to ndenge nini totekaka ngai na yo ndenge moko awa kisi yango nazwi wapi ndeko na ngai oyo baide nini na mabebu oyo olingi ozwela nga vraimen na ta oyo mama likambo nini ndeko na nga toweli nini baklia to ndenge nini tania yo oyaka nde kokuta ngai oyebi te eza chez Mado si yo obikaka nde na nsima ya lupembo ya ngai parceke yo okuta ngai na mesa na ngai na mwa lupemba na ngai mwa tozokabola mwa baklia okosepela te na mwa grâce oyo ozwa mpo tobikaka tolesaka ta bana totekaka biso nyonso ndenge moko oyebi te oyo eza chez Mado il faut yo oza na nsima na ngai yo ozalaka na nsima na ngai ozoyoka koza jamais liboso na ngai Madu ekomi so ya koswana eza ya koswana te na te soka nalobi no kaka te Madu nayebi eza nango place na yo awa nayebi na yo eza place no bongo ozobandi koloba susu boye tozalaka be totikalaka bien Madu ozomona te omoni nalobi mabe te na rapele yo kaka moninga na ngai parce que koyemba eza mabe te nasepeli nayemba mama natiaka susi na motema nabela estoma yango nazose defule nayemba ata koyemba koyemba eza mabe te ozoyoka nayembi kaka tozalaka bien omoni tokoki obebana te ngai na yo deja awa tosala deja kombo tobebana te ndeko na ngai moni baklia tokabolaka deja tozalaka nde tozalaka bien atuka tika vraimen mpona moko madede ya kodepase bamo yango nayebisi yo na explike yo nde
eza teke na lobi so na ndenge ni ya mabe na explique yo nde o comprendre bongo po tia na motema no déjà comme ya kobeba obandi oyindisa motema po omoni kaka mwa baklia baye na mesa na nga mama ta nyonso o nga nazalaki na chale na hôpital so bande koteka me nga mpe na ye nyonso mwa ndambo ya mbongo te nga mpe na mata yo te fo nyonso yango wana ekitaki mbongo nyonso esilaki na hôpital ndeko nyonso ata mwa moke nyonso osalida ya makambo ebele na ntango na tikaki oyo daya na mesa oyo mpe okotika mpe te nga ndeko na nyonso ata mwa ndambo yaya tobebana te matanya toza déjà famille Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado. Pondu yango eleki, pondu buka lelo lamba lelo. Pondu pondu. Yaka na pondu mama, yaka na basa pona la pe pondu kala, na ki posa pondu. Yaka na pondu yango totala nanu. Yaka nango mama. Bonjour ba mama, pondu yango ya caoutchouc, eza buka lelo lamba lelo. Pondu kitoko. Mama, pondu kitoko ocho na combien bozo mona kitoko makasi vert. Ocho na combien ko mama? Mupiku 10 000 mama. Mama, pondu 10 000 ata yo moko mama na ngai. Pondu oyo loni na ona lopangu na yo mama na ngai toza na mabele moko ya bien na mboka na biso. Mabele riche ato tema tembele so boto buki na lopangu mama ta pondu depuis ka pondu ko koma 10 000. Oyebi 10 000 o bato bakosela ngo programme bato balie pende basombe ata musuni. Kote mususu ba mile mususu 5 000 francs bato bakosala wezi. Mama, to kutese ekiti, to ekiti ya dollar ekiti. Boko yindo nyo otila biso pondu 10 000 mama na ngai ata yo moko. Oche cher makasi boete. Dollar ese ekiti mama ata yo moko. 10 000 eleke ebele depuis quand biso to bando so ba pondu na 10 000. Si yo sa mutema mabe na mboko lingi mboka oyo avancer te. 10 000 eleke ebele boete. Pondu na ngai eza bien mama. Pondu na ngai utaka musika soki na te 10 000 francs na eza pe po esunga nga pe. 10 000 francs ya pamba. Buka lelo lamba lelo osepeli pe. Mama na ngai. En tout cas simba bassin na okende. Tokoko osomba pondu a cher boete. Tala biso ba mama mapa nde toteka kutu mapa kutu yango eso tambola te. Siko oyebisa nga mpika pondu a 10 000. Be pis na osomba na nini poisson na osomba na ni. En tout cas simba ka bassin kende ka na bassin no mama pardon. Longo na peme na bassin mapa na ngai mapa na ngai tekama kende na bassin na pondu na yo. Kende osa mutema mabe. Yo lingi avancement mboko te kende vraiment. Ngo zo ba pondu yango 10 000 francs. Yo saka na mbongo. 10 000 francs pena 10 000 tokolamba 10 000 francs biloko mutuno so ali na ndako ali atondi. Yo zo ba 10 000 francs pour yango futela ngo avion. Au foutu dans avion pour y à côté. Pour nous on a kubu ba faire non déjà kuba déjà changer de comme jaune boy. Mama tombo la pour nous semaine da kende. O pe pondo kumisa to pondu. O pondu. Mama na ke to ponda 1000 francs plus 1000 francs maintenant tel misana pondu na 10 000 francs ko kana. O kumisa to 10 000 francs. Tombo la basalo ke na kuna. O tonga biso mama pa se tula. Ke mama. Pondu kitoko boye bozo sala suba deba lisupo na pondu. Pondu kitoko makasi boye ata bino moko suba somba te ya. Botika la bino moko somba banzeta manga. Banzeta manga na ikoza ata kitoko mote. Buka lelo lamba lelo za bien. Mama Mado, Mama Mado. Mama Mado, Mama Mado. Mama Mado, Mama Mado. Mamado. Mamado. Bonjour Mamadou, bonjour Matana. Boni, vous allez bien? Bonjour Jobel. Boni ya. Elongele mbibo endeni mwana nga mobali. Oza problème. Aussi problème to ndenge nini? Ma problème sanga matanga. To ndenge nini elongele mbibo papa. So likambo ebisanga mama na za eza dot maman. Famille moi sinanga basenga $3000. Na dentaba. Dengombe na di maputa iPhone 17 Pro Max oyo bimisika nga mutumbi poso vraiment nazo mbongo wana wapi nyonso wana pendaka mpona mwasi ana yeba kolamba te wana pendaka comportement ma bien te comportement bizarre bongo oyo babimisi oyo ebela mbongo bongo yango mpona nini kolenga nini wana mapapa wana penda mbongo penda kono kobwaka na fulu tika na yo mama papa nanga basengi yo combien? $3000 pour la dot. Papa, nebisaki omwana nga nani Jorben, nebisaki yo kokende na makambo mbangu te. Nalobaki eloko ba oyo esilaka te, ba wolelaka ngo te. Nalobaki papa kangisa mbongo no malembe. $3000 sina fono nyonso ekokita. Fono nyonso ekosila papa siko kokota na ndako ya libala bokolia nini na mwasi.
yaya libala basalaka yango malembe ese bazo oblige yo obale mbangu papa sikotala batili ofarti ofamille ya ndenge nini oyo bandeko $3000 ka yo débrouillaka bwendo débrouillaka mo badendo na awa $3000 eleke ebele na biloko batili na fartir mule ebele boye papa okokango te lebisaki yo malembe mwasi aza ya yo akokima te basi baza ebele na Kinshasa na baki luka nanu mbongo basi basilaka te papa omoni ndenge oke presse tala sikoyo ndenge okoma olembisa elongi awa olembi yo nzoto tebi eza nini papa na yesaki yo malembe makambo yo libala esilaka te basi baza ebele sikoyo tala okomi na Mamadou balobi eza coutume na bango. Mamadou nalinga ye nakota ta nyango na obali kaka. ya Jorbel mwasi wana oyo ayaka kuna na ndako toyoka boso kondongwa na yo na ye wana na ndako oyo poli wana makaka o wana nde mwasi oyo ozoboma na awa na fartira ozobimisa mbuma misu awa olembi nzoto yo nyonso mwasi wana oyo poli wana alambaka pe te tomona ko yo moko ozodebwe kosoma mwa mpiko matembela awa ozotoka kolamba yo moko na ndako ayaka kolamba te eske bilamba asokolelaka yo asokolaka bilamba te nde mwasi ozondongwa na koke kobala avant obala mwasi batalaka nanu mwasi nini okotia na kati ya ndako eske alambaka ayaka kolambela yo anikaka bilamba eloko te mais ozo owelela kozwa yo tie na ndako boso bokomi na ndako moko yo osala ndenge nini yo kosouffrir il faut koétudie mwasi avant obala ye il faut koétudie landaka ye mpa na bango landa ndenge na bakamaradi tunaka akozala mpe na miso na mwa sheri mosusu yo kotie na ndako epuis ye abandi kobima soki ekosala baba bakangu na ye papa azala mayele yo oza misu dzololo mingi yo nazomona Jorbel oza dzololo misu elala bando koche loba makangu na ndako mpe oza dzololo mpenza fongola misu mbongo eza pasi ekozoki ekobala mwana mwasi fongola misu mbongo eza pasi ozoyokana soyebisa yo landela nanu mwasi ana ozosoba biloko malembe epuis ozolandela ye bien ayaka mpe kolamba anikaka bilamba bongo nde mobali fo azala bimisa misu na oyebisa yo mama mado mama mado mama mado mama mado mama mado frère nanga Jonas image namonaki yo na église te problème eza to ndenge nini sante ezotungisa namonaki yo te nazalaki wana Mamadou nazalaki na kati ya concentration molimo santu nango méditer Mado namonaki ye penza namonaki na nsima penza babafrika wana penza avandi alali ne pongi namonaki wana peta baoteya penza alalaki ne wana frère Jonas yo ozalaka boye na ndako olalaka pongi te na ndako olalaka pongi te soki mwa makelele kuna yo kolamuki soki ata discussion na papa bavoisin kuna yo kobima mbangu frère Jonas nga namonaka yo ti namonaka yo soki nga kutu na kama so yo olalaka vraiment pongi mpo namonaka yo soki yo olali pongi ya profond te ozalaka soki mwa makelele moke yo wana obimi mbango okei mais na église vraiment ozolala pongi ya plein vraiment ya mateya ya paster azoteya mateya ya moto yo lali na katikati ya babafle makelele wana tututu ozoyoka te frère Jonas yango ezalaki envoûté to nini yango vraiment nga mpenza nga na comprendre te okomi na niveau boye mpo na nini frère Jonas okomi kolembisa kondima no elembi papa eza nini te nalalaki te nga mpe nakola na kilti te nabandeki nde komedite tino emonaki nga naomedite komedite ngo mpe nazoloba mpenza bafungo munoko lokola ngulu lokasa ngulu ozomela mutu yo oza lokute parce akuta biki bobouge mutu oza pembeni bobouge nga na bouge ozaka lokasa mutu akuta kopumbwa yo mpenza oza ndoki mpenza olokaka mpenza milio mabe mpenza eza mpe na kati na yo papa mpenza aza ndoki ya monene mpenza pembeni na nga te mpenza nga mpe so na mbati nga pembeni no nakolongwa po ozalaki ndoki ozowanga na mpenza papa oyo mama mado mama mado mama Didi namoni ono baveste milai boye na moi papa eza nini yango okomi na bolingo
yango wana namoni okomi kosape boye papa na ngai nini yango boye na baveste propre boye otubi pa Didi. Ouais, Mamado, il faut être propre dans la vie, vous voyez. Propre, on se va faire propre, on peut pas faire ce mille-là, il peut pas, maman, il m'a cassé, papa. Ah, papa, ils ont des pensa, boy, pensa. Maman, il m'a cassé propre, papa, m'a cassé propre, quand ça me toque, quand ça va baler na kata nzungu. Nzungu so toka pe la main moto, so sopela pe ba bete pe wale main moto. Boni boy ko, la ka ba veste abo, la ta ka mo ba la coste, mo ba chemise, moi sengle mo bo cassé mo bo. Yo lo côté ka ba veste, boni be tika so fa na biso. Matanya eza mpona nani jeune fille na biso ya quartier alekaka mwana abie wa alekaka wa namonaki ye na frère Didi jour wana masolo mwa ye te seka akwei na bolingo na ye yango mona akomi kosape boye mpo soki ake boye bakutana bamona ye mpe aza mpe bogara tubaka ba Didi ka mpona mwana na mwasi vraiment yo mpenza. Mamado, bo comprendre te, eza makambo ebele. To comprendre nini nango? On va plutôt comprendre ni non. Avec ça, là, tu on a pris ça va kala, on a pris ça la kala, ba bouton 3. On va veste régnal sous. On va plutôt comprendre. On brille mon abato, on l'excellent tout mon abato temps. Papa, tika so fana biso, tika so fanda. Tika mon abato fanda, mon abato sani mon amuke. Que nous ko mama kala ba bilong ba veni. Eh, ozo lo ba no père, o salier. Boni boyko. En tout cas bolingo quartier pe mo ezaka nango bien. Mo mpe eza bie babi kolia mpe nini ya pembeni mpe yaka mpe bie mpo bozomona na mono ozocontrole mpe ye mpe azocontrole mais kote mosusu mpe eza bien te mpo na bino mpe bajeune boye bino bozalaka mona bolingo na bino ewumelaka te omona mpe ekala te oboyi ye aloko moya su na sheri mosusu ye mpe azomona yo makambo boye ezalaka bien te omona mpe jeune fille akokima quartier mpo soni eleka makasi yango omoni ke biso mpe tozokola biso bamama ya bino tobanda kelinga musika po koza quartier moko eza lokola boza famille ezalaka mpe bien te moko mais en tout cas bino ba jeune boye mpo na lelo bokomi ka pembeni papa yango moni okomi kotuba boye ye aleki na liputa lamuki na ntongo boye mosusu asokoli te bokutani yo mpe boye na kilote bokutani yango namoni eza vraiment mingi eza ma bien te papa na ngai en tout cas faut ça prudent Te Mamado, eza bongo te, eza mpona garder dignité. Eza mpona bongo, yo bolingo ese ekoti yo eza bongo. Na veste munene boye papa ozotoka moi wana kapo bolingo amona yo oleki boye amoni ki osape na soulier. Papa na ngai eza bongo biso tote ovandaka na coin tomonaka yo ndenge osolaka na mwana wana na coin tomonaka yo boya bolingo asika ezalaka bo. Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mamado, 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 Mamado. Nzambe, quand vraiment la comprendre te, vraiment. Pona so pena mwa so moko bien ata ba $100 ba $200 yaka malembe lokwa penda niao na comprenaka te vraiment ya solo vraiment Mamado makambo so ba penda ya solo vraiment mo mbongo ngo kosimba tosimba mbongo na pasi baninga ozosimba ba $500 ba $10,000 biso ta mbongo to komaka te suka kaka mo ata $100 poto mona ngo bota na pasi makambo so ba penda ya solo mboka yango mpe so nazwi yango na maboko ekosala eloko te yango wana ezosila papa lokola moyeke ezotola nayeba te mbongo okosala temps molai ozozwa yango te me okozwa yango baprogramme ekomi ebele kilikili ezosila olemka na ntongo boye pupupu osisi ta kobondela te tata lopango aye kokokoko mbongo ya ndaku mbongo ya courant mbongo ya mai okemi na ekole mpe ya shado lisusu mbongo otala kolia otala mpe komanda bata mapa donc ndenge eza boye mbongo yango kosimba yango eloko te ezosala kwa moyeke kaka boye lokwa mbongo ya kisi vraiment nazo comprendre te moyen wapi Mamado okozwa te mwa $100 bosimbi boye okolanga nango te ti okolomoka na ntongo mpe te mbongo ekosila osomba kolia otala mpe papa transport epai kaka na mwa mbongo wana otia mpe mwa provision mpe moke kaka na mbongo kaka wana facture akore epai ozomona makambo eza penda ya solo donc tozo comprendre te penda bambongo yango bazo $1 yango ekiti me biloko yango tozomona kaka eza kaka cher donc kolia vraiment pasi papa Mama Mado,
Mama Mado. Jorbel, nauzwa mbongo, pesa mbongo wana. Pesa mbongo. Oh, mais mbongo wapi? Tiko na makambo na mbongo nanga pekina isekeza wapi. Pesa mbongo. Yaka ya moko. Moko nino. Sia. Pesa mbongo basanga manzaka ningeza salite. Mama, kuko manaka siko. Na unateki te. Mbongo na pesa na zulango wapi? Wani talinga te. Defa kuna tepa mama kwa no pesa mbongo na kena. Mama, nazana na banyonga mapa kuna. Yongo basansu banyonga. Zasu na teki na poko na pesa mbongo. Nalingi makambo wana te pesa mbongo na kende. Jorbel. Moi si oyo bane ko proposer lingo sa predot. Yeo. O bazo swana boye na kutu bobala ni te bobandi da ko swana boye. C'est que nanda ko za problème Jorbel. Mama nga na yebi ote, kipe vina yo. Ko kipe vina bisote. Pardon. Longwa wana, oza mwasi moko mabe. Mobile azo débrouiller kaka ya passe moi poso wana azo débrouiller. Yo yelaka ye ba biloko ba cher ba kabelo ya ba $100. Akoso ngo wapi ye phone na écoute eza bisu $50. Oza mwasi moko mabe, ozo tala bozwa mobali na yo te. Oza mwasi mabe na yebisi yo. Mamadou, pardon vraiment. Kipe mapana bisote. Longwa wana Jorbel yo poza mayele te. Omoni na mono lisu pembe na basama pa ngati otuna nga ba conseil ya buzoba oza mobali moko zoba faible na mona ote otaba matama no minene pembe na basama pa nga na ko bamba ta lipa moko munene eza na bassin. Mama Matanya boni lelo ye retabu oba mesani nyango likambu Mado tika mwana leki nanga tungisi vraiment makasi penza tolali te butu mobimba penza mwana na tungisi o mwana ta miso ndeza okota te yango mwana ngo azotungisa yo to mama na ye atungisi na ndenge nini motungisa ngo ndenge nini yo ozoloba mwana tungisi mwana ngo ya yo to ya leki na atungisa mama na ye to ke tungisa yo ndenge nini maladi kaka te tamboli na ye na hôpital kilikili esimba kaka te donc nazo comprendre te so eza nini maladi yango ya ndenge nini atungisi na ndenge nini siko maladi ya ndenge nini mwana ngo aza grave akufi to ndenge nini Mado yo nika kufa kaka so akufi pasi te eza tobemi kaka na hôpital na bokoko kuna balobi eza kibeka nde moto esali suki eteli mwana nazoyeba te libumu evimbi ye suki eteli mwana libumu koodo mpenza oyo mabumu ezalaka minene na koodo wana mpenza mwana mpe ata libumu eteli mpe bu totamboli na ye tala maladi ya ndenge nini mwana azobela ya soni ya modele ozokata soni toli oyebisa ngai Mado maladi ya boye etani ata yo moko yo vraimen otekaka mapa mwana banda kobelaka maladi ya kibeka yo mapa wana otekaka okopesaka mwana na ntina ntongo te opesaka mwana fufu na ntongo na ndenge nini mwana abela kibeka maladi ya soni jeune garçon na jeune fille mwana na bango ake kotela suki atela libumu evimba na ndenge nini oyo eza maladi ya soni eza na soni koexplike ata mutu vraiment Mado tika leki nanga bala mutu abandundu panda tongo kaka fufu na fufu tongo midi pokwa fufu na fufu na yebisa kutu ya kozwelaka mwana ta lipa so bino bolingi na bino fufu mwana melaka ta ti mpo mwana nde ti eza bien ye ani koyoka te leki nanga mutu pasi akende kotambusa ta ndenge nake kokonda likolo bapasi likolo makambo na ye ngami natindaki ye kuna kelesa mwana bafufu 4 kolambusa mwana aliaka bafufu malili ata kutu yango babipasi yango lolenge nini siko nga nake kokonda mpo na ye na yo kozwaka lipa yango nga yano natekaka mapa eza yako kozwa lipa aningi te mobali nanga aningi ka fufu tala siko mwana babema mwana kuna siko komi susu yaya etali nga te Mama Mado Yo sama yo po bosa nga fora lo bato sa konko banya tota so na nga maître gênant. Baninga bile mo boyoka abosa nga na champion gênant. Sama yo ko lela akomona na oboma o. Yo Shadow, yo boy sanga. So na gagné na kila papa ne pas biso to parier. Sama ngoto makolongulu. Ota sa ba fumi jido pona ba ko ba pousser a mapa. Amela mi nga Shadow ko ba bima de ku kina zolo. Azala soko kinzala kangande tali bora kachi. Ya obi na fanya bino za mwinde kwa sema peka bonobo. Yango ko ba kufa nelenga ma lobo.
yango shadow okende pa koko na bino vacances koko na bino apeso koka koko na bino ake ntango aye asomeli nameli mai ya mwindu nasika bebo yango tuna papa bango soki lipe ezala na mikuwa aso tante ntango ayenga mibenga jaki yango shadow tali kosi loka tonga bayuda mutu lokwa lasoke pandi lokwa pakata dolare Mama Mado, Mama. Pa walimu pangami. Ave na ngai nasasu nini? Yo ozotambola na balabala leta na moi makasi boy otiki bafa polele eza fraction. Pa Sylvain ve na ngai. Tozala na bakate mo nga petit no. Longwa yo ali civile ngana ali moto na leta. Kabaka pete moto na yo ezokende na susiate. Je, me yo ozala soda okoma roulage bana mokolo nini? Kangamba na yo bolola mobali. Yo komi kotuna agent de l'ordre bati question. Yalaka. Je, eza nga petit no Jorbel. Ko ba pose simba sute na koti na kopa moto. Boma moto ko vi. Yo civil oyo omoni nga soda na ali masana yo. Ozo kumba pe moto ango oche balok. Ali infraction. Wali na 4 infraction. Ozo tambola pe na moto oche musique. Ali infraction. 2 mois de prison. Soko lingo kende te pesa 250,000 francs. Soki te peti na ngai moto na yo tokei na ngo. Mama Mado, Mama. na ndako moyibi azalaka te ka ndenge oyeka akonge kaka misuni bandi kobunga na nzungu nga na ocomprendre te meme yango ezobungabunga boye nini nde yango akoyiba ngo mpo na ndako moyibi azalaka te lisolo ya moyibi ezalaka te toyokaka ata moyibi te kaka konge moke oyeyi kaka mama misuni bandi kobunga mwa nda moni komobunga yaya Mama, depuis biloko ebelaki nazalaki na nga libanda na banda onika bilamba mama. Depuis biloko ebele nakoti na cuisine te mama. kanga munoko na yo eza ni yo nde moto oyibi yango ozowanga na pwani ya yo nde moto oyibi biloko wana grâce mwana nga ayibaka te grâce ata na tie biloko na nzungu ayibaka te eza na congélateur asimbaka te azelaka nga mona tiela yo sikoyo likama moyibi euti wapi grâce ayibaka te sikoyo nde ayibi mosuni ndambo oyo ezalaki ya wape solo ndenge oza wana banda ntongo sukoli kutu te mpe ozokota mpe na kati ya cuisine mpo ozofungola mpe nzungu mpo nikisali te mpenza lolenge mpenza oyo mama nabokolaki yo ndeni mwano babokolaki yo ndenge nini ngai edikation boye na ndako na ngai ezalaka te yo solo outindaki solo nokuna basolo mapeka baninga bazwaka citron batiaka na se mapeka basukolaka yo outina basolo kuna okotuna na cuisine mpo na nini boye seke bambongo apaato ezobunga pena mikolo eza kaka yo yango paato nazoloba na ngai yango tania mbongo ozobunga apo na ndako boye na ndako moyibi ezalaka te sikoyo moyibi ekoma euteli wapi nga mpe nazoyeba te ngai nazoyeba na ngai mpe te biso mpe tozobimaka na biso tozongaka poko nazoyeba te nde nango azoyiba mbongo yango nzoka nde mwana openda mwana mabe oza pena mwana mabe bongo fana na ndako te okanisaka biso kono okende pa mama na bino ngai nakobokola mwana moyibi na ndako te biso nde toza tovivaka na calcul mpenza omoni ka mosuni olie wana kaka yango wana nde okolalela mpo nana eloko mosu apeso te biloko wana tonasalaki bongo tolia yango 2 jours sikoyo yo sikoyo ozwi mosuni nda mwana olie ka ndenge olie wana esili biso tovivaka na calcul eya teka biloko ndenge bomi biloko batiki wana tikanga mwana otyele biloko yo koma koyiba biloko na nzungu mpo na nini boye vie eza pasi yo ozomona pasi ndenge eza na mboka te ozoyoka te yoka biso tamaka te mwano na obima ntongo 4 heures okende koluka bamapa kokosoma mapa mpo na bino bolia me yokomi milima moyibi oyoka koyiba bimapa oyoka koyiba biloko mapa oyiba mabe oyiba biloko na nzungu mabe mpo nini boye Mama eza nga te mama nga nayibaka na nga te mama. Nzambe na ngai shadow nzambe na ngai kaye na yo mpenza shadow ba zero moyene bandela ne mwana ngai likam nini oyo naomona bakalkula simple boye batindaki ozwi yango zero shadow yo tangaka bien te nga vraimen na bandeko ozwa ba zero te ba 10 sur 10 mwana oyo ba 9 ba 8 yo mpenza ba zero moyene bandela ne ozwa te classe kaye na yo oyo eza na esthétique te ebandi ba zero boye vraimen mwana ngai bongisa nanu komata mayele boye moyen eza te oyo eza déjà échec
eza des échecs yango ezomonana na ebandela nebwe mwana ngai Shadow likambo nini koma mayele tanga kaka ye Nzamba kuma. nzamba kumba wana likambo nini yo na ba zero oyo na kati ya kaye ba zero boye na soni oyo ozopesa ngai nzamba kumba na likambo nini na ntina ko kuna na ekolo ke esala babuzoba baventure oyo esanga nzamba kumbama nzamba kumba na likambo nini Shadow keba na yo na ba zero o mwana keba nazobendo matoi keba Nayebisi bamasa na nga nyonso ke mama na kosalela nga deva mama na azala mayele makasi yango na ye na yango epa na yo mama soki osali nga na ye nayebi ke na kozwa 10/10 eza devoir ya matu mama balobi to trouver valeur ya x oyo nde devoir batindi yo neti nazomona be te Shadow yo komaka bien te bakomi nini eza calcul eza nini problème to mathématique oyo bakomi batindi bino awa eza nini batindi yo Shadow badivision oyo na mwana neti nga na kokoka te tala Shadow zwa kaye na yo kende opesa ndoko pitaine kende kopesa ndoko pitaine akoki koyede yo na devoir ngai okuti nga na ozosala misala ebele zwa kaye ke epesa ndoko pitaine oki mama salelanga ngo kasi yo nakabanda kozwa ba 10/10 salelanga nazwa etambwe oyo nazomona makambo batindi yo na kaye oyo eza bavaleur ba x oyo eza ya humanité biso tosala yango na humanité yo eza na 6e primaire ndenge bazotindi makambo boye oyo eza makambo makasi mais setama ndeni makambo akotinda bino yango Shadow makambo makasi boye kende mpa ndoko pitaine kende kima mbango mpa ndoko pitaine na aide yo vraiment na devoir oyo Mama Mado. Bon appétit. Merci Pa John. Bonne journée. L'équipe bien. Oye déjà. Ibongo bino bolia boye. Deborah zawapi. Aza na chambre ye saliaki. Deborah. Oui, papa. Viens ici, ma chérie. Bonsoir, papa. Bonsoir. T'as mangé? Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Yo Deborah, yo liete. Yo lo kuta penza mwana penza. Tu mena ma fo golo fufu awo lie fufu. Yo le mtoleki mtaliboso awa. Oso la pena pa no liaki te. Yo sa mwana mabe Yo pe Deborah lukute. Yo liaki te. Yo mto mini ba fufu. Bonjour Noko. Shadow petit, olini. Ombuyenga na ota TV ko. Noko, mama biko za maele makasi ya solo. Shadow, ngai Noko na yo, je suis un homme intelligent. Na botama na maele na ngai, banda libumwa mama, ya madwa ebi. Ngai, nazalaki mutu moko ya osakana te, tongo na bandota. Obi kumba bando belanga, fumunchiki, bic rouge, calculatrice, photocopieuse, nyonso wana bakombo na nga pona mayele na ngai. Ngai, nazalika parmi ba 5 premiers. Donc, premier de la classe, ou soit 3e, premier, 3e. Noko batini nga devoir batini biso, mama akoka na yango te. Batini biso to luka valeur ya X. Shadow. Ngai Noko na yo ka bien te. Donc naza boye mutu esanga pasi fort. Petit na nga Shadow. Nga Noko na abela. Docteur ebisanga na kanisa mingi te, tension komata makasi. Noko, tozaki na awazaki bien. Kasi kondo mon devoir nde malade bandi. Yo, Shadow. Donc nga Noko na loba, yo poso loba. Longo kuna na selo sous devoir ngote. Pardon mama, liboka kilo, pardon mama. Mama tikana kitisa mama, pardon mama, liboka kilo, mama tikana kitisa. Yo penoza pe mwana moko ya ndoki penza mwana ndoki. Yo liaka te. Na bi meme bokana bien soko meme o metoko yeba ngai. Yo za mwana moko mabeko malibala na ngapwani. Pardon mama na sa sute mama limisanga na sa sute mama pardon. Na ndako na ningi ba ndoki te na bi meme bokana bien. Yo za mwana moko mabe. Yo yibaki misuna nzungu te. Oyibi misuna nzungu okeko leo na sansa na sambetu. Na ningi mi yibi te na ndako na nima na kindoki te na boy. Tanya, donc na sima nango tikala onyokola mwana ngande boye. Na nyokole ni nango papa ndongo solo bapene na nyokole ya nini nango naza pesa mon éducation. Sokone na pesa grâce éducation na pesa mon éducation mabe. Pardon, so te aswa kanzela sima nzela kende ka papa koko na ba kuno na boko la susu mwana mutu moko te. Na boy. Papa yaka papa.
Deborah, kitisa liboka wana, kitisa ngo. Yo tana, yo so continue konyoka mwana nga ko bima na ndako no ebisa ko bima na ndako oyo. Biso tokende wapi tokende toza kaka nga na kokende te po oza libala na nga oyo eza libala nga na kokende te ye nde moto kokende mpa bakokone kuna nga na kokende te naza kaka awa nga kaka awa ye akokuta biso akolokota biloko na okende soko ata ofutela transport akende na ye papa na kofanda na mwana mutu te mwana moyibi mwana lokindoki mwana lokoso. Papa nazonga na nga pa meme. Papa seleki po meme sanga liboka. Papa nazonga na nga pa meme papa. Papa nazonga na nga pa meme. Shadow, ero yo songi boye ndenge nini? Nga na yebi ero na classe. Ni nango songi ero, problème? Mama, na haute école babengani. Mama babengani nga pona minerval mama. Baluka Shadow. Tosonga baluka kaka baluka tokende bili wana yana ba examen premier trimestre a. Ozonga boye ndenge nini? Zonga tokela ke ti coordonner ke zonga sona école. Shadow ke classe ero yo pardon ba retard boye pona nini? Babengani nga pona na futi minerval te. Yo Shadow, kanga munoko na yo. Awo so ganga bozo belela quartier mo maba yoka mokimbo yoka nga futa kite. Woka soni te. Lobo malembe kuna. Ozo belela nini? Toke kuna na kezon sona école. Kanga munoko. Mama siko nga sani nalobele ka vérité mama. Mama nalobi vérité. Yo te mto bisanga na ba vérité. Batangisa biso ne kodi. Yo okoki okosa tate ke na zongi na bosani kaye. Baninga basaka bosu batuni yo. Ba mama o basa ba songi surtout mama wana zaka songi alinga kolambela kama kamba bana batsuka zongi classe ko tuna babengani yo yene mtaki futa minerval wana yo il faut ye bakolo bake te na bosani kaye na nga devoir poni ko ninga ko bimisa nini na nga libanda pauvreté na nga libanda pona ni balobaka bongo te mbala sima koloba bongo te lobake babengani nga pona bongo na bosani kaye na ndako ou bien problème susu kosika oki eza mbala suka babombaka yo Shadow kanga munoko na ona ya ko beto mbata ngolo basu nini kanga kolo basu eloko te kam na ona mama mado Bonjour monsieur. Père kota bakoya komasa. Bonjour. Papa katanga suki ko. Papa okocha dele ba problème no welcome Tony. Masa o kata to kata te. Nenga pesolo mbote important te apia na ngai. Papa is obligé na peso mbote. Katanga suki ko na kine na retard na bima nan. Oh, wasko comme singa mwa msano Tony. Oh, yo mo bide ka client lo kwa patron na yo ta serva ni katanga suki papa to sala na mabele to suka na mabele papa na nga. Oyo kata suki ba peso mbote o répondre te nini ko mwasa. Nini ka safu babala ni papa katanga suki na pressé. Osko ko mo luki na ba problème Tony. Yombo tango zali kelemba Tony. Apo sambote na apo sanoni. Papa. Mama mado Maman, déjà la fille c'est kokoma, desina pangusi déjà. Deborah, on a moni o bazelo tengo na zo mona makona bazelo te Deborah. Yo do kombo na mona te siko komboli te. Bazelo bela bazelo pena makolo penza bo yaya. Po ani penza boy ko Deborah, yo moni nga na kufa miso. Poussière on na zo mona bela ba poussière penza ngo tina télévision poussière ma mesa surtout poussière. Yo ko bongsanda ko ba bongsanda ku boy. Yaya. Bongisa kanda ku bien na zo la siko bongsanda ku polo bilo so ko kolo ko na ndaku na yo. Nga mama na ozala te. Nazo la kiso nazo nyokolo te yaya. Poussière belé o ba linga ba bongisa ka bazui mo la mama ba kamoli makasi ba pangusi poussière ezala te. Zelo na makolo ezala te. Nga boyela ko kana nga te. Na ko kana ko neta zelo te. Na komo déjà bien maman, na komo tunde, na komo déjà nyusu na pangusi mama. Olo ba pe na kombi bien. O za ko komba bien. Yo soki dion te me do kala de choses zonga na o penza nga pe na boyela ko fana mwana boyelo lengo lo te. Soki dion te me yo za ala te. Olo ba pe na kombi bien ko komba bien na ba pe. Ouais, pourquoi m'a bien moi. Zona 500 fois que so me na suka na 300 francs na bon ya. Deborah yo kinga, na tindo ni na ona. Répétez na tindo ni. Suka la 300 maman. Kena so me nga secret ngo mataka secret bele kuna pa tatu wana kuna. So me nga mke ko zongi sango kuna ka yo moko. Mama mado Mama et c'est le directeur. Moi na élève na bino Shadow azongi na ndako. Alors bi bo bengani.
yango nga na ye awa kosenga dérogation na mwana na ye papa na ye kosenga nga naza mama ya mapa biso toteka mapa bafuta ya biso fin du mois boko permettre te mwana ngai yo asala te examen ya premier trimestre o bande examen bandaki asala te examen moko te kobengana na kobengana papa na nga bokosunga nga te mwana oyo élève na bino oyo lobi akozala député mokonzi ya mboka papa kobengana boye mwana eloko moko na motu ekozala te papa botikala kosalaka boye biso bamama tozobunda kotangisa bana oyo biso moko tozata na basoutien te tozobunda na baeffort na biso bino mpe bosungaka biso ata na baekole yango kobengana bana boye papa tosala nini to bokola bavoyu to bakuluna vraimen na mboka bosunga biso vraimen mpo na éducation ya bana papa kobengana mwana oyo ava na ndako abanda kotambola bakuluna yo akoma kuluna papa bosunga ngai vraimen mpo na mwana oyo Vraiment mama memi na nganda lotoko avant mela il faut kwesa mbongo oyo eza ekola tianana te mama sa makuta mwana okotanga te minerva nango etikalaki lokola combien mpo nayebi ke na avansaki mwa quelque chose awa etikalaki lokola combien $50 likolo ya $50 oyo ayamese le directeur yango ozobengana mwana me nabundaki kopesa mwa quelque chose déjà mwa somme mwa ebele napesaki somme ebele anapesaki ka mwa 50 etikali ndi kobengana mwana arate baexamen vraiment examen ebele mwana arate papa na ngai sikoyo na bulletin bokokalkule bapoint nini parce que examen nyonso presque bande ebandaki ata moko ta asali ka likolo ya $50 papa bosunga mpe biso bamama na bino boye moye te mais c'est le directeur nyonso nazosenga nazolela nga mama ya élève na yo ti nazolela awa nyonso ozotala nga na misu neti oza na problème oboyi kolimbisa papa estce mwana oyo lelo vraimen akolongwa na ekole oyo to aza kaka na ekole so nazwi mbongo na ye awa nde yo kosekisa nga nazosenga vraimen nazolela mpo mwana asala examen ozotala nga kaka boye shado telema tokende atuka nayebi ekole oyo ani ezoya folongwaka na ekole boye moye eza te ekole ya ndenge nini ngai mama na ye kosenga dérogation mpo na mwana bozotala nga lokola nakomi lokola kizengi na lokola zoba na bino boye ane oyo ezoya yo folongwa na ekole oyo nayebi te Debora sika mokie mpenza boonga na tindi yo mpenza sika troso mokie mpenza makasi bepo ani balobaki biloko ekiti nango te me eza kaka oma nabi kezongisa sika kezongisa mokie makasi keza ozongisa ka sika ozongisa yango nga sika bona omela ngo te mpoza mokie kende ozongisa wamba mama nakozongisa susu ndenge nini bango nyonso batikaka kaka ndenge moko mama tatu wana kuta azalaka nde makambo mabe ju wana moninga na nga wana tovanda nde na kwe azongisaki bakangelaki ye mpe mapati batatu wana mama mama pesanga te pesa mbongo nakesomba bilamba bonani grâce zela nanu te nayebi te zela nanu fana nanu zela nanu mama bongo nalata te bosombela mpenga bosombelaka ya gracia mama bosombelaka ya gracia bilamba moko ebimisika olata ona na wala mama bosombeli ya gracia yango bosombela mpenga bakamarade nanga bango nyonso tu balati yango mama bosombela nga te mama yango deba oyo olingi olata na nini nanu olingi olata nini nanu osana makambo elengi te baotino na sukali nanu asomba na sikra bien ozoninga te oyoki kosombela sika mokie yo olingi olata ya ndenge nini yango olata ya nini mama nga nasali nini tatu wana moto atika sika moke biloko eza omata mama nga nasali nini bosombelanga mpe lamba nalata na nawe nga naolata nawe nalata nawe ntina bonane mama yango yo olingi olata na nini yango olata nini oyo mpe nalata mama nalata nga naolata te olingi olata nini naoza sika na kobamba ngo na elongi mpenza nakanda naza nango keyeza papa bino kuna asombele bamba mama tongelanga kuna nga na mbongo kosombelo to napesi grâce ata mbongo awa oyo mpe mama nalata sika na oyo nango moke biloko babatino mitinda oyokoka kokenda bitinda te wamwa mo mabe ndenge oza wana olata te keno papa bino sombele batongelanga kuna nayebi te Kasaizando Comex directeur Toleka pare sévère bozobelela ke bozokomisa biso ntina suka ti esika tozokende toboyi bosukisa biso na nzela mpo bokomisa biso na destination na biso tozokende kokitisa mutu na nzela te bino bozalaka ndenge wana bozobelela ti tokokoma na bambuteyage eza awa na bafete oyo na boyi okitisa biso na nzela ifo nakoma esika nga nakokende oyo eza mutuka express te biso tosuka na mbuteyage so bongo fozwa no moto mama
Kasai Zando, tête moko, Kasai Zando. Papa nanga ata yo moko pare sévère. Totondi déjà atku tofinani awa. Bato oyo so lingo belela. Siko tokomema na o tokosala ndenge nini. Biso si totondi démarrer mutuka tokende. Tosi tokoki awa. Ozo belela tofina na ndenge nini. Ah, mais tika samsa nanga bume. Oh. Nini? Vieux, na kitaka ala limete na ala 1000 francs. 2000 francs, petit. Transport est à 2000 francs. Yeah, mule. Mata tokende. Mbila mawaya na footage. Tolega, serré, wana footage. Tolega. Mama mado. Deborah, ozokende école kuna ningi koloka makelele moko te. Aningi te bayelanga ba rapport kiliki. Oyoki yaya. Kende potanga. Mama likamu nini? Neko nayebi nanga mutu te likamu nini ekomelanga na bunda nanga pete ya mama. Ale kende yaya, kende na yo. Kozonga retard te. Asoso ozongi retard. Eloko na kosala misala mso ezali ya osala. Ozo monso il faut olamba. Ngani ana zoka na kutu bien te kende kaka. Mama bonbon arrêté. Ngana alia te. Mama, depuis 12 heures on nazonga na ke 7 heures nazonga ti 12 heures mama na alia te. Mama. Yango Deborah ni ko lobisa nga bo ni Deborah. École ezaka pembeni ka 0 mètre ka ozo baka na peso transport. Kende na utama na no kile mususu kuna ba ninga de ba coach na classe déjà. Na kata salle déjà. Ozo baka mbongo na mbongo ya peso awa. Mama bongo transport te mama ekolo neza musika ne bopesi mbongo walia te mama ekolo neza musika mama. Deborah kende na soko ye bongo ozo o nyaka na retour. Ndina sana na mbongo tata 50 fois kata na te. Ndaka na mbongo ya kolamba fuka na poko. Kende na école na. Mama ekolo neza musika na moto ku basenga 1000 francs mama. Yango Deborah na mi kata nzoto na nga mike pona peso po futa transport aussi mandelo kendo toni. Kata na te. Mbongo kai mapa ona yaki na tekaki yango na bite na to sala ta miloko na poka to lia. Siko na yebi so kene makolo. Ekolo zaka pembeni 0 mètre ka aka siko ka so kobetika depa okomi na yo. Mama ngam mukina nga tongo boye. Bosa singa misala, botuki singa ba mai, boniki singa bilamba na niki basani mama. Mama. Siko valbo pesa mbongo transport na kedi mama. Mama siko na koma na école nini mama. Mama po ani bokomisi nga te école mo na ya grâce mama. Oketenga musika kuna musika penza mama. Foko na mbongo transport mais ngam na sala musala na tongo ero déjà ide ya kedi mama. Mama ekolo mpo boketenga esika batufutaka 13000 francs mama. Mais kuna ya grâce afuta mbongo ebele mama. Oyo otanga koma ya grâce po ya grâce sali nini? Ya grâce ta mukolo so atanga na classe ya mikolo. Yo za mwana muke. Ekolo 13000 na batangisa te. Batangisa kutu bien. Yaya. Na tindo ko tanga kuna po ko tanga ekolo ki parateke mbongo za ebele mbongo za muke. Kende bandaka na otsa maloba mingi mwana muke maloba ebele. Mwana muke za maloba ebele te. Mwana muke za fandi kimia yo kaka maloba ebele. Yaya. Mado. Nzambe nanga merci la musinga na tongo lelo tokoti mbula sika. Merci papa. Shadow lamuka. Ngwa to sambela lelo le 1er janvier lamuka to sambela tokoti mbula sika. Ebele bakufi papa lamuka to bondela. Nzamba bateli biso meme biso na mbula sika lamuka. Nzambe malamu nakumisi kombo na onza komba na ngai bateli biso na mikakatano nyonso toleki nango na mbula oyo eleki na 2025. Merci nzambe meme biso na 2026 papa zwa lokumu nakumisi yo bateli libota nango bateli Shadow. Merci Jésus, merci oza penza malamu nzambe. Shadow lamuka talo ningo zonimba mwana nga. Lamuka tindela biso nzemba louange. Lamuka tina nzemba louange to sambela to yemba to sambela to komisa nzambe. Lamuka te papa, lamuka tina nzemba louange. Bonjour maman. Shadow, tinda nzemba louange bien. Tinda nzemba papa to komisa nzambe to yemba to bina. Tinda nzembo, tinda. Alleluya, amen. Tokoyema nzembo moko ya nguya mpona ebebisa misala ya satana na mbula oyo. Mama, beta maboko makasi. Boya kosakola sango. Sango ya kolo Yesu. Aigle, toko, net na film, emana. Shadow, nzembo ni yo bandi oyemba boye. Wana zoka lukwa nzembo oyo ya mokili te. Shadow. Tina nzemba malamu. O nzemba ndenge nyongo yo tundi yo. Tinda wa Shadow. Yemba nzemba bien to kumisa nzambe. Mama. Kombo nanga Sare bongo yo. Kombo nanga Deborah. Na récréation na mona ki olia ki te poani. Ti eloko tinga mo kaka.
tali panaji nasombelaki yo yango. Te merci nalia nanga bilo ya bato mapekisa kolia bilo ya bato. Me tokomi baninga obanga nini nakindoki te namoni uniforme no eza ya kotoboka na se a. Pasuki eza nango uniforme nanga ane passé eza yango bien so nazongi ndako na otonga yango. So tobimi kasi oya tosaka pa biso naka etika o mama nanga aza matata so nazongi ndako reta kobeta nga nde bafuna sala mosala funa nika basana nika bilamba ndako etoka mai mama keka yo moko te yaya te tokomela te pa biso eza nango mosika te. Nga nayoka nzala mama de po olambaki atili nga na biloko te. Mama pe nazele tia sitosoko ya rumelaka nga nayoka nzala makasi. Nakeka nadiotaka mosuni moko kaka nadiotaka mosuni moko kaka mama koyeba te. Shadow kende koyiba demisuni na nzungu naza na yo peti. Shadow koyoka ye te yo ozali mwana malamu koyiba te. Koyoka ye te yo nobeta yo kende koyiba na yo peti. Mama na yo osala eloko te. Nayiba to nayiba te. Koyiba na yo te Shadow. Zela nanu Angelu yo satan yango mpo opesanga baide mabe boye pwani baide mabe makasi boye. Angelu nga nayoka nzala makasi nayiba kaka mosuni moko mbala nsima na koyiba lisusu te. Mama na na posa na sokola yango na ndako mai eza te Debora depuis loba tokaki mai te sikoyo tosokola ni tosala ni mai eza te. Grâce mai eza te naozela kutu Debora aye auta classe aya kita mai kuna ke kotoka mai na se kuna na source kuna mai eza te ata ndambu te tosali 3 jours yango mai ezobima te mai ata ndambu eza te yaya. Mama nga na rendez-vous nanga mo boye fo nakende sikoyo na sokola erni akoma erni il faut d'aller nakende ere eleka. Gracia yo kokita na source kuna tana debido kuna mema debido yo kita na source kuna te. Debora azaleki aza mwana Debora soki asungaka tala nasungaka tala kaka azosunga kaka tala kaka mama kaka makasi eza te me yo mpe ndenge oza wana fo okitaka source okitaka kuna otoka mai tozelaka Debora ata kutu yango konyokola moninga bepwani. Mama na ndako Debora nde moto aza mwa moke nga na mokolo nga jamais nakoki eluka mai mpona tosalela to nini jamais. Debora nde moto fo asala mosala ye nde moto fo bandoki eluka mai nga na ketoka mai. Grâce yo mposa kilo ya mwa moso azaka kilo te deja okoli deja okomi deja jeune fille ndenge oza wana lobi lobi okokoma ndako na libala Debora nde anakoki kosala mosala kuna boni beko tia mpe mwana kimia mpe aza mpe kimia yango na moni Debora mwana nzoto yango ekondi akomi lokwa soki nani mikobosi mpenza mpo nini boye. Mama ntango nazalaki na yo ntango tozalaki biso mibale nga nde na bando osala mosala loka Debora ye nde moto fo bando osala mosala nyonso ndako. Mama moto na nzambe oye papa na bande kozelo vraiment papa na ngai otia pema losambo na mesa na ngai kiloko teka mwa ete papa nazokoka te kolesa bana pasi donc soki komapa ezolala mwa ete papa na ngai tia losambo mpenza tia losambo nazoyeba te eza nini kilo vraiment boye. Nzambe azwa lokomo tokomisa nkolo mama madorenda oyebi ke ntango ozosambela nzambe na motema na yo mobimba nzambe akokota likambo na yo me yo osali mikolo ebele ozomona na eglise te badini baofane ozopesa te mapano ekende liboso na ndenge nini. Moto na nzambe papa na ngai yo omonaka nga na eglise kuna nayaka ata ya badelesage nayaka pe so tobi to bando yaka chaque jour tokoteka ndenge nini yoyebi kaka bamapa oyo nde ezaka mpo ere mo bozelazela mwa baclient badefaki mapa na ntongo bapesa yo so obike nakangi nake eglise si commerce yango mpe ekufi te papa na ngai yo tia losambo mwa enveloppe mwa dime ezali papa na ngai tia losambo lupemba vraimen ezonga nateka bien badime ekomata lisusu papa. Bateke mapa lobi mapa oyo ekende liboso efulukama ekende liboso. Amen. Mamadou pesa kolia ya batoma offrande na yo action de grâce po bamiracle esalama na mesa oyo. Papa Pasteur, merci na losambo sali papa na moi vraiment anso ekiti awa
force ekiti awa ba ange batondi na mesa na nga vraiment nazomona pena nakomi pepele papa dime na yo na mema oka dimanche mana ya ntongo avant dime na ozwa oka dimanche papa na nga merci vraiment mama yo ozokosa mosali ya nzambe olingi kaka ebeta yo sikoyo mama mado mama kokoko moto aza te wi wana nene bonjour mama naoluka Deborah avandaka wa boni bekobeta porte makasi boye oluka nene boye oluka nene nani nkombo na nga Sara naza camarade ne ya classe esali 2 jours azoya classe te ona ye kotikile bakopi yo nde camarade Deborah azobela ndenge aza azobela makasi ya mizipiki kutu ba-30 kilo azobela kende ya bongo ya lobi yaya oyoki ebongo moto azobela azonika basani twani Sara oyo talanga Deborah obeli yango na osali 2 jours namono na classe malaria te yaya nasala bafiere makasi bangungu eleki ebeli yaya nabela makasi Deborah ebongo yo moto oza na bafievre bozosimba mai ya malili esa nango elote bona nango so asala so apara ngai nde na misana deja Deborah namoni obela tikala songo nani kelo basala mama pichen nayebi koza awa nayozwa nyongo na ngai naye kozwa nyongo na ngai bima awa opesanga nyongo na ngai pichen naobi fongola ndako oyo opesa nyongo na ngai Shadow. Oui. Yaka, tala, kende koyebisa mutu wana, kina zate na pimi na zate. Papa, noko piche na zate. Ake wapi. Epi nazoka mutu azoloba kuna. Eza nani? Oui, ye moko nde mutabisinga naloba boy. Azofina munoko makasi. Atomboli maboko likolo atosambela. Alingami boma. Alinga kota wese. Mado kala mikolo ebele boye. Ozomona na te ata na ndako ozotala nga tata ni lisolo nga pesi na na telefone te. Nga telefone ba grâce à ekomande ya bango. Nga za na telefone te mikolo ebele ndeko na nga. Na sepeli vraiment komona yo. Matanya. Esengo komona na nga na yo vraiment mikolo ebele matanya ta yo moko. Yo poko ya kotala ngai te vraiment. Na mapa na akweyaki na mapa na biso ndeko na akokweya na façon moko nde kaka na eshado abelaki mwa eza te na akweyaki donc nazokoka ata kotelema te mapa ndenge ezalaki kolala donc vraiment na akweyaki totalement vraiment kobima kaka nazokende kaka kopa bandeko ba grand frère na nga na bazala na lemba kuna kobetabeta kaka matolo pa ya Paulin vraiment nakende kobetabeta matolo pa ya Paulin na lemba mwa eza te ngai ya mwete na shado na minerva l'école kobenga na mwa eza te yo yebika Mado na comprendre bana lelo te bana lelo ka so basimi android baningi musala te ba ekezongi so afana kita divan ka ko manipuler téléphone bana lelo kaka mambo so batika manzaka na bango wana esili nazo comprendre bana kilelo te biso zalaki boye te biso na temps na biso pende zalaki pende misala ekezongi ba téléphone ezalaki te matanya esa faute ya biso moko baboti ndenge toza biso moko baboti so tolakisi bana te misala mwana kozwa telefone akofina telefone ya mama be ya papa eza éducation te eza mabe biso tokola bongo te eza mabe makasi mwana akofina telefone kobanda bana ntongo journée mobazima nzaka te milai akofina mosala kosala te omona basali nda kosali te yo fo banda koloba na ye bana lelo baza malamu te otelemi te na éducation eza mpasi ndeko na ngai yo Deborah mama aza te aki oteka yo sala misala nga nde muna osurveille obeta tolo yozo mukolo ayebi eloko te ayebi kolamba ti bilamba nokudingama na nikela mukolo pardon yo Deborah osakana nga na obeta yo akeba nango obetanga pwani obetanga mpe pwani yo mukolo ye mosala mosala ti kolambaka kaka 14 heures po benga Deborah ya otilanga mai opo sokoli apo fini telefone obetelanga pwani yaya mama ya kaka nga na kofunda yo mama kobeta yo peno
Yamado, Mikolo non sa business moko futa mabe. Leki na nga Peter, business u nini yango yaya penza. Leki na nga. Ya nini yo ezalaka ba business wa yo eza su nini yango vraiment. Oui, business moko ya importation na exportation, mais na bule nanu nini na ko importer. Nokopisa nde nyama na baide noko na nga na lela fort. Peter, business ni susu oyo ye nango elinga susu ya papa. On a debisaki yo mbongo na ngai o ba escrokaki yo année passée. Mwa mbongo amapa nga na balisa. Na debisaki yango te yaya. Ozongisa te bande kenda bamela biso mbongo. Oyeli susu lelo business. Nga za mbongo te opesa vraiment. Shadow nakamaki kwa mikolo baloba mingi. Shadow surtout mama bino mama dona mningani matanya. Baloba mingi lokwa baradio bluetooth. Samuel keba kosaka na mabiso te amuninga na yo keba na yo. Shadow limbisa pardon. Ba mama balinga ko yeba mingi. Samuel esila na ebisi yo. Tama bundi noa lokwa chambre ya mutuka. Shadow esila sundeni. Omono dessin meto mono film to mono video. Tam tulo kwa last rocket. Mbeba lokwa pota jambo. Yango yo grâce yo nous na téléphone ezala na nini na téléphone. Nyonso jeune fille. Kaka téléphone misala osala te. Mama nabaki lelo oyo so oza kati ya réseaux sociaux te se koresista te se kokufa. Gracia yo ozoloba na yo penza. Ozobofande no nganzemeli na téléphone nga pena profile pena fanda kaka boy. Kena fanda kana kuma kama ubu ya TikTok ba nini ya kosima téléphone pe nyonso tout. Pona nini boy? Oko déposer téléphone ne fane tika maote. Yo za mona bolole boy pona nini? Mama doe. Namiti na vraiment super biso amona kapende ba nyokolanga. Na biso amona kapenza. Na yebita nga bimisa mama na ndako wana. Papa pe. Mama bino tanya na zandoki ye mtamvuta papa bino. Ya Gracia. Penza fufu na nga mali na penza na bomba kina butu pona lie na tongo na biloko na nga zo mona ote. Sikono na lie biloko na bozong sila pa biloko na ya Gracia. So lia lo ba ozong senge biloko na nga yi. Na lia ngo na nko. Ya Gracia vraiment. Fufu mali na nga na bomba kana lia nga na tongo vraiment. Bopesa na nga tite. Siko na olia ni pendo olie fufu na nga yi. Siko na olia ni penda. Mais yo wana olie fufu na nga o mela li suti. Gracia pardon bozo sela fufu na zo sela fufu na nga na bona ngai. Eza bilo mama biso mutalamba ki yango na lia ngo na nko. Oyebisa nga nini? Mama bino mutapesa mbo. Mama bino atekaka mapa. Papa biso mutapesa forme mapa wana. Na bino bolinga ko pesa nga tite. Papa bino mama zo teka mapa mais bozo papa afuta mbonga mapa wana. Ya futela nga fufu na nga na lia nini? Futela ba fufu na ngai. Mais zo melati. Olie tu fufu na nga tonga pardon futela nga fufu na nga na bona nga makam futela nga fufu na nga. Futu na isa papa. Na isa bina papa ba futela nga fufu na ngai vraiment. Allô oui, oza bien? Na kwa to ke supermarché. Ya Gracia. Pinzo komona mibali bakoti so supermarché. Sozo loba nani ngo akoti supermarché. Apa mibali. Apa zati mama zati. Nani ngo pena akoti supermarché. Dela na ofundo lelo kaka. Su papa ina zo fundo. Mama ina zo funda. Ya Gracia lelo pena na zo fundo. Apa za kanda na olenga fufu na nga malili penza. Lelo ya Gracia na ofunda o penza dela. Kanga munoko koloba te. Koyebisa mama te soki na ye tolia biloko wana biso. Bonjour ba mama na ngai. Botekaka wa nga kombo na nga jika na vokoli na tekaka bechange awa bikole na bino. Na uti fra avant nakende France na chungulaki jama na ngai. Mais jama na ngai eza na valeur. Take naza na bamapango na France naza na millionnaire. Naza na bajama naza na baor. Naza pe trafika babos nyonso bayaka kuna na France na lopango na ngai na grand hotel ya France. Ngai nde nazogere bango basombaka babiloko batekelaka ngai. Ngai sikoyo nde naza millionnaire. Soki olingi mpe nasepeli na yo nakoki mpe kobala yo. Mama madoda mwasi kitoko. Nalingi naja station service mpo esunga bagrand car bamituka minene bamituka ya bakonzi bafati ekosunga biso nyonso. Siko na bambongo misusu nazoluka nakaba misusu nabwaka. Naleki millionnaire ata multi millionnaire. Naluki kutu
bambongo oyo mpona nalueba hotel avant nakoma nano koteka awa yango nazotenga bosunga ngai soki bokoki kosolola na mokolo place oyo soki nakoki kosomba yango nasomba kaka tatu oza tatu to ndenge ni papa namoni oza moto ambonga makasi moto ambonga makasi be papa oyo kotia esansa na ndenge nini papa na nga bon problème eza te po jeune oyo atekaka mikolo mpe ye abandaki kokumba moto na ye mikolo azoya te okotia no mesa ana esika oyo mama nasepe te na olobi ye aza mokonzi ya bakonzi yo yebi ye te akosomba kaka esika bozopekisa ya somba wana akosomba yango bokolongwa mama nasepe te mama nasepeli te nalobi nazota station service ozoyoka te tika ngai nani boyebisanga makambo kuna soki nakosolola na moto apapamba wana ndeni bozotinanga nga misi millionnaire nakende kuna napebisa ata na nga pamba nakobenga bapolisie baganga bino Deborah naza moto apapamba te Gracia yango moto aza te Bonjour papa, oye. Namona uzelu pa makasi papa, oye. Deborah boni bandeko no baza wapi moto aza te otikali kaka yo moko bato mosusu baki wapi Mama zate, mama akendaki koteka, depa akendaki wendi. Akenda koteka papa. ebongo yaya na yo Gracia aza wapi atiki yo mona ndako ye ake wapi ake wapi Papa, bongo ya Gracia. Uti na nga ya Gracia. Ya Gracia akendaki kotambola pa mibali na ye. Le jour wana kutu, mibali na bengaki ya telefone wako ote supermarché papa. Ya Gracia omoni na ndako. Akendaki kotambola, amoni mama akei. Ye pa azwi makolo akei ake pa mibali na ye papa. Ya Gracia afandaka na ndako ate. Yongo na bozela pena oya pena pona funda ye. nini quelle audace na ndako na ngai tiens na ndako na ngai Gracia ya mibali mama aza wapi Papa ozoluka mpenza ya Gracia na ndako mpenza na ndako oluka ya Gracia ayokaka te afandaka na ndako te nayebisaki ye mama ke koteka papa ke mosala tofanda na ndako tosala ta mosala ya Gracia aza mayoka pa ayokaka te ayokaka mpenza te atiki nganga moko nasala misala mabe natokele mai mabe nanikele bilamba mabe papa le jour wana kutu abengaki ye fa mibali na ye boyaka bakota supermarché ayesala ngai nafunda te yango na ye funda mpo papa lelo mpe na ningi nanga makambo te lelo mpe na ningi nanga kimia na boyi ke balobaki oyo maata nalobaki boye azongisaki boye na ningi te surtout basera na protocole wana bakoba maata nalobaka boye maata na songisongi bango nde bagrand songisongi makasi lelo mpe na boyi nanga ndeko nanga Tania mama ata kutu Jésus na biso yesu ya biso ayaki na église akotaki na église akutaki batie wenze babebisi wenze batie vraiment trouble asilikaki apanzaki bato babetaki bato ata olobi na église esa eloko te église balobaka kaka mama mama pardon loko koloba na ebele te eyobimisa biso wana yango yo grâce na kolobelo mabe grâce ya yo ososinga na papa na bino na kuna nano ya kotiki na opelisi na moto na kuna oyo pe na église pe oye yo pe na nde na moni boye il faut pe bato pe maboko pe na église penza babenga no na milimu mabe pasteur na oloba pe na pasteur atio maboko no na kofa na mwana lolengo te opanzi na kuna no panzo pelisi moto kuna makasi faut pas tioka maboko amen lelo tokolobela mayeba tali vérité ya dîme na action de grâce discipline yango nde esali bozalisami ya kozala mwana na Nzambe eza na bato misusu awa balakaka me bakokisaka te bozotia baofrande te badime te bozoyiba Nzambe bozwakake ifo kotosa ebe koekomama matani mate ya lelo paster abwakelinga mpenza libanga nasomonga nyonso libanga sobwakelanga kaka bajeton mate yango ezotalaka ngai papa oyo mate oyo ayaki na wenza kosambela kaka lokwa natiaki kaka dime te mate yango ezobetanga mpenza na motema naza mal à l'aise nde naza po yango mama yango paster asibi oyo yango namona abetabeta miso atalatala biso awa mpenza boye